Mbote na bino bandeko eza na bino mama Henriette Kilumbu Shembo TV ezu plus asala ka émission na kolamba tozo meka pe tozo salisa pe ba misusu ako mususu pa ko tricher kaka partie wana ne peut que tricher pas ba mususu toza kolamba lelo na seina na bino boko takotana ya chaîne nanga Henriette Kilumbu Shembo TV ezu plus bomi abonner pour okuta kolamba pour okuta moi conseil pour okuta ba histoire vraie ezana kati bokota kota awa sikoyo lelo tokolamba bino mo na sina présenter bino biloko nyonso ezali na sina présenter bino ni tokolamba lelo ezana ngo recette moko ya simple kaka ya vite fait awa lelo tozolamba soso makolo lelo ezali teke tokokalinga te bomisa te ka biloko soka kokalinga tokotape na ndenga system soso oyo tokosanga na ndenge ya pepe soupu ya muto kokule nango soit fufu soit kilo c'est ça nango simple ba mama awa tozana soso na kati ya soso na biso tokotia ai na soso tuti tokotia vegeta yango yo tokotia muscade tokotia njinja babengi tangausi mo mafuta tokotia poireau tokotia mo matungulu tomato babengi tomate feuille de laurier yango wana mungwa poivron rouge na poivron vert ekosangana na suite nango tokoka kotia pe maki bokomona ndenge tokolamba sengi na bino kaka bokota tokozwa tokotia soso na biso na kati ya nzungu eza nango kaka vite fait bomona kaka fo kochangera kolamba nate kaka soso kokalinga pepe supu ezala kitoko ata soso makasi ya pepe supu ezala kitoko owa nini soso na kati ya nzungu totie soso na biso yango na bozomona bakola soso na kati ya soso na biso tobwakeli tomato po tomato wana kopesa biso sauce tobwakeli tomato na kati ya soso na biso tokotia ndembi na matungulu elongo po baza famille moko faut kopanzaka yango partout po ntango ezo etoki mwa moke ekotaka bago na kati ya soso na biso tokotia poivron rouge na vert baza famille moko tokotia feuille de laurier na biso yango wana tokotia na soso na biso tokotia vegeta il faut kopanza yango partout po soki etoki ekotaka kote nyonso vegeta ezala kitoko ezaka eloko moko ekoki kozanga te na kati ya pepe supu na biso wana tokotia njinja ya powder babengi tangausi soso ebongaka na tangausi ata mbisi mpe ebongaka na tangausi epesaka goût tokotia mwa muscade na biso ekoti na kati tokosani soso moko na sani ekota na se kuna tokotia mwa mafuta na biso ekoti tobosani mungwa tokotia moke po vegeta esi ekotaki natia soso na se oyo yaki na retard topanza biloko wana ntango ekotoka biloko wana ekotoka ekopesa vrai ekokota totie biloko nyonso tobosani te wapi ai na biso yango wana ekitaki na systématique ya liboka ndenge ya mboka totie ai na soso na biso tozolongola yango nde na liboka bomonaka liboka moke na nde topanza yango po ekota kote nyonso nsima nango tokotia mai nakotia mai moke na sina ebisaki bino ekoki mai moke oyo totie eza po soso ebela eza soso apete tokonfondre na soso makasi te tokotia mai wana nalingi te elemba makasi totie na mai wana ekotoka na soso wana biloko nyonso wana ekokota na kati mpenza ya soso soki ozolia soso oyoki mpenza goût mpe kobimisa couleur ya kitoko pepe supu kitoko tokolanda na volume de mapesi mbote na bato nyonso balinga na nga nyonso sans oublier Nadine Bola TV ntango soso na biso ekotoka ekomi mpe na kobela bokomona nde nakoka kotia maki ye moko maki abotaka soso melelo tokosangisa mpe kaka na maki po eza ba recette kaka oraisonner na mutu eye kaka espérer eye
Ok, mbote na bino tozolanda topekisa moto topelisi moto na soso na biso etoka tango kotoke kompena kobela ndina kwa kotia maki na ngai tokwa kobalola biloko nyonso na kobalola te système na ngai za kobalola biloko te momona ka biloko yango moko échange ka déjà échange na couleur yango moko pe emi balola ka déjà tant tokwa kobalola totie maki likolo pour esthétique bokomona ngo totika ngo bo pesa ngai 10 minutes etoka. Ok, bye soso ya mwana ekoti tofiniki na mofiniko ekoti soko lingi pe mu mapilipili kokotia tokozongela ngo après 15 minutes.